Et bongo tokiti na mangembo betsperet ba chaîne de prière na bango ya chaque lundi ya ba mama ezaka kakokoba yo oza kolala yo kama kamuni nesili koleka na lundi oyo ya mposo tozali. Lundi ya lelo ezalaki lisusu somo na mangembo betperet et pas à la file du sacrificateur Blandine Teka ba chaîne de prière ya ba mama ya chaque lundi ezaka kakoinda ba prière ya makasi penza eza koleka kuna kokata ba lien ya ba famille pe ba témoignage na bikamwa yango nde ezalaki vraiment au rendez-vous na boye pasteur Chouchou Mwamba ya mangembo kalamu na mama Blandine Teka ya mangembo betperet bango balobi na tina na yango ezambe Azailongo na chaîne de prière aux la 4 Nesika oyo. Et en tant que maman, nous avons encouragé la jeune fille, nous avons encouragé ma maman, Tozala Elongo, parce qu'il y a la vie et le miracle na Esika. En tout cas, na lingi na yebisa ba maman nyoso bazolandanga bisika nyoso bozwami nzambe ya mbakadi ya bongwani te. Kake pakolami oyo eza likolo tata na biso yangwane kiti likolo na biso yangwana ngai mona na Blandine Teka na zo salela e pakolami ya papa na biso. Alors lelo boye bolobi bomoni batu baye belé batu fa baye belé parce que si kan nzamba zali batu baya kakaka kembo na nzambe zo komitalisa ma chaque jour et ba témoignage ezo se multiplier nazo sala mbela na ba mama nyoso bazolanda ngai yo mto tikali na ndako problème wana yo lingo mela poison na lobi no komela poison te yo lingo kangi déjà biloko lobi libalo fe kufa na moi oyo to kosukisa ngote na kobima na ndako kobima nanu te yo chana no makolo na ona na betperet. Alléluia. Na lina loba na mama jeune fille lobi ke ngai na moni vie suki na za désespéré na lobi oza désespéré te. La Bible dit avec Dieu nous ferons des exploits. Kasi ba mama oyo bayaki wana bango pe batondisamaki na esengo po ba solution eza kozwa makuna. Ebele bato ba témoigner biso to s'accorder na témoignage poto zape bato to ko témoigner na lundi ekoya awe zali ziba place to yaka kozwa nyonso ya biso o satana akanga panda tamulai nazara nesengo makasi sona to komi lundi no so to za dimanche na mona ka tongo etana lundi to yamba mo awa. Donc, si tu as le dimanche, tu as la tête, tu as la tali air, tu as la tali air, tu as la satongoko, tu as la tongoto ya analyse. Donc, tant que tu as la présence en Zam, en tout cas, Nzambe a ça. Le sambo e futaka bandeko na ngai awa na mangembo betsperet ba solution eza kozwa na ba problème nyoso na banzi boyoki.